Denis laisse à ça déroté bandakala. On a ça déroté. Abandonne ensemble mais à ça son ensemble té. Ne ko tanywana Denis laisse ko kete na yo kinze ma faire ça linga nzoto mali. Monsieur pesa ko seka mezo pesa vraiment na kanda. Na zemba comme égarément. Abenga ju wana frère na nyito leke mission que non leke no mission té. Ouais prophète Denis. Non leke no mission ni. Et l'émission de Belasini. Oh, bisanga tant to koma kuna tu nga peso nga na aucun autre mali nzima va faire. Comme Moussa na Zambé bablo misusu et comme interdit pour na yo. Que yo Moussa ba critère té. Obi aux autres musique am kile sa autres mali. C'est que ils a poussé na ba démon. L'évangile les bébé sami. Banan ba bébé évangile ba ene wana. Ba ene belé ba bébé évangile. Ils n'ont pas les sons d'esprit. Bazé Nzambe té. Mwana maman kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz yene coach loposo ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka Mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka moko coach azaka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp basite nyonso internet soki olingo zo ba produit na e livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com associé la paix compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Les savoirs ne mentent jamais. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Ya koyebete boza ebele ya kolanda biso libosa batando ike na bino pona fidélité, confiance bopesa biso na nouvelle tendance télévision boza la kawana et pona kolanda ba émission na biso nyonso to chaka awa na nouvelle tendance télévision. Merci beaucoup pona ba remarque. Merci beaucoup pona ba appel na bino na ba ibolo baka bopesa ka conseil. Merci pe na ba oyo boza la kawana pona ko critiquer topé ko finga biso. Merci beaucoup na vérité réalité oyo epai wapi bolanda kabiso tozalaka tout le temps wana pona kosola na bayi mboka na bayi population. Merci beaucoup une équipe technique Mobimbeza d'accord nanga. Merci beaucoup à Jordan Pandu notre chef. Merci beaucoup à Jedor Luao. Bonne guérison couleur basele pourquoi pas na ma concert à moi Fallon Bito dit oeza mwana biso abasi et pourquoi pas le bapé merci et pas Yadona Konde oyazana biso. Merci beaucoup à notre chef malgré mon anarasouté mais le long na morini. Merci beaucoup à Marc Olivier, les boss, les patrons, un beau garçon parmi des garçons. Merci beaucoup à toi parce que ça assemble Nabiso. Ya Joshua Ngani, merci beaucoup à toi Motomoko bien. Pourquoi pas ya Janisita le gourou du temple Jojo Abiba de Paris. Merci beaucoup ya Koebo Etoza vraiment wana ya Kolanda biso. Na kati émission na biso vérité réalité ya mokolo alelo to yambi moko ya basali ya Nzambe ya République démocratique du Congo pona nga na kokolo bakibaza bato ba ko salonaire ya mboka na biso melongo na ye to komeka un peu ko beta masolo parce que ça bato msusu balanda ki na ba témoignage na ye o ya pesa ki lolenge nini Nzamba benga epo lelo akoma oyo akomi to kozo mwa mukesi ma wana après to koya na ba actualité sur les canaux République démocratique du Congo. Mbote prophète mbote maman Judith boni non kimia na ngola Nzambe mikolo mo ebele alors ah vraiment Nzamba sala ngolo toujours mikolo mo ebele mais Nzamba songi to monani toujours
Santé, famille, bonne madame. Non, santé eza bien, madame pas azabi atikali kotuna. Mais au moins bisa ba maman alors. Oui, ça moi ba maman c'est que ndamba sunga toujours eza moi ba maman, ndamba pambola bino maman bisika nyos bozali. Ba maman partout au bozali nzamba pambola biso ndenge na bandaki koloba kaka ke moi si to tikala kaka te le 8 mars na lati liputa mais moi si faut azwaka moi ou mobimbo vanzo zo réfléchir nini esimba kite et pas nini nakoki obongisa et pas wapi ba erreur ezali est-ce que nazwaka pena charge na ngai ya kibo mama na ndako est-ce que pena bakoko benga nga mama penza ya mama to oza mama kaka po oboti to oza na libado eza mwana biso ya ko réfléchir ya ko yeba pa ba rezali to meka ka un peu ko bongisa saka moi ya kolata liputa te eza kaka moi bateke na mwana biso to ndeti na koma mona koma ngo système na ba na awa mais eza moi oyo moi s'il faut vendre réfléchir oyeba nini okoki ekosala prophète na bandi témoignage ebela bato balanda ki biso par rapport ya témoignage ndongo pesa ki ba msusu pe balobi ezala kaka bone basala nzamba Congo bona boye kokolo bandi par rapport à ça oui eloko ngala koloba mingi epa ya ba surtout ba non chrétien na ba chrétien na kosansa bango nyonso pesa bango message c'est-à-dire message au monde na yamba ex ndoki no ba ex ne do pas salongo déjà ndoki aye pa na ngai na aya na église abisenga eloko moko important abi ndeza boye biso nati ngai na pumbaka na retard po ne fona ndiko récolter ba ndoki nyonso mike na ba na banda kuna bango nga na pumbaka énergiste pendant ba msusu ba stagiaire ba kenda ba ben kotele mababu musabiso esika ba kenda na ba 23h ba 22h menga pour énergiste yebike na kei na tu meno pumbaka ndenge nini habité nazwaka comme nazalo mbali na ngai na kozwa likolo na ngai moi salibala na réserver kombo na ye abi nazwaka likolo na ngai na tie na nzoto abi ta na tie likolo nkaka na nzoto na tikele pava likolo wana ya zo kansaki azana nga ensemble akolela pongi yaka zaka mama mtatele likolo ka ndenge zala ke tolani mama jeli papa likolo ndo ane nzoka bazwe abimi nzoka zwi likolo ya mowei moko boya kufa bazwi ba remplacer ba cheli yango papa c'est que papa ni ba cheli likolo wana akolala ti ya kozonga ndoki quand même ayebi ke énergie fona pumbwena kende siko comment biso ba chrétien to bana ko douter apparition ensemble toujours douter c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui il y a beaucoup des hommes de Dieu lokola bazo douter apparition ensemble ensemble pas au monde saté bazo mona bazo souffrir pourquoi bazo douter que nzamba azalaka nzamba asalaka bazo douter ngo alors vie na bango zo comme difficile c'est pourquoi il y a beaucoup ya ba faux prophètes et zomata par rapport à ba vrai prophète Nembi collègue nanga moko boye un prophète comme ça na réservé comme on aye ayaki kotalanga na ndako tant on a sombi mutuka dernièrement aye pa nanga ki o prophète na ye na ye vraiment to solo loko bombelange loko to mi ndako na bombelo likam na bombelo zande konanga o na ye bisango sanga kokota kote linga pe na kota na bike seke yo zo luko okota wapi susu oh non parce que tozaki no ndenge moko mena mono zo matobali so mutuka ngazaka makolo na laka na permanence ende na ye ofungola mutema. C'est-à-dire un homme de Dieu aza prêt ya kota bisika nyos tout pona zo biloka mukeli. Pourquoi? Parce qu'aza sir na nzambete. Et surtout la majorité ya ba chrétiens oyo bazo ba kena pona nzambi melaka ba congolais pona nzambi melaka ba sena nzambe c'est parce que bazo nzima na apparition nzambete nzamba bimelaka bato. Nzamba moi j'étais païen na dernière veille. Peut-être yé muto akosala comme azolo ba commentaire wana peut-être depuis abota na melata diamate mais nga na mela koleki na mele belé koleki la. C'est moi j'ai fait le mal au peut-être ya sala ngote mais moi j'ai fait. C'est-à-dire ce que je reconnaître que nzamba salaka akosela. Ce que je reconnaître que nzamba bimela ka bato akobimela. Ce que je reconnaître na ba redivision il y a des témoignages au monaki ango très bien. Bat ba moni miracle na redivision. Nga na la na ndako na ngai na vai na nga na sa soki ni mais muto ala nika ke mission na redivision moni miracle. C'est-à-dire ce que zone zima ke nzamba salaka nzamba ko sala vraiment na ko répondre bon. Mais ba misusu ba zone zima te ba bindeni mutazaki ko bomba zaki mobeli diamba kuna aya beti lisoyo ne mbala moka nzamba lokote. Donc comme si nzamba ko lokota bato ba boma te foka ke nzamba futi sa bango mabe na bango basala. Ba kende ko voir histoire ya Paul. Paul ezala mutu moko ta sala mabe belé ko lekla Paul. Aboma na dernier maître na boma juste Étienne. Juste asala ki lokopte. Paul asali mabe mingi tanga zaki sol. Asali mabe ya mabe mingi. Mais kaka mutu mabe wana nzamba akutana nzela Damas azobenga ye pe apôtre Paul a comment ba livre belé na Bible nzamba ezala mutu moko te na kata Bible nzamba sele ko le apôtre Paul qui était criminel. Apôtre Paul a violé aboma sala mabe ya ndenge na ndenge.
mais kaka mutu mabe wana nzamba bengi ye nzamba ndiko sela ye de même manière osinga ye nazaki na mabe mingi on a saki dans le passé na sanga no mona ngo eza normal mais zaki normal te ça dit je fais tout nando sala nyos tunga mona ko eza malamu mais nzoka eza malamu te alors nga selonga na mona ke oui nazoluka possibilité na nginda parce que longa zaki na chili shirt na pembeni na ngai so moninga mutu elongia mbongo eza bazi musubana elongia mbongo mama Judith oui eza mutu mustali ke te ya zoka mbongo te ya za elongia mbongo te c'est-à-dire nga zaki na chili shirt nga pembeni na telemi na meli jamba nga take mutu aza elongia mbongo c'est ya za mbongo na poche te mutu musupa simbi saki okobete karaleki mais musu otali ke non mutu oyo na saki na yo mboke kifuse na kati alors mutu abongo na kinoko botolaki idée na ngeza kinike na nginda na kotombata na 1 million et boye na ngindi mais c'était vite j'ai tout fait pour en réussir mais aki mais nando multiplier ma be na mabe alors mais lorsque na ye panza be na se retrouver ça étant on a ye panza notre Dieu alingi batubata mana kati ya twati sauf que loko zubu mandelelo basta na nzambe belé ba bi poste na bango pa nzambe te c'est pourquoi bazokende koto lobo olandi ya sali boye lobo olandi kuna boye lobo olandi boye alors vraiment na ko répondre bongo. Est-ce que les prophètes n'ont vendu par rapport à ma campagne sont au sala est-ce que au regrettaka ya babiloko nyoso ça et arrive à capo au vandi boy oyo qui passe na motema ya biloko oyo sala actuellement de naza boye na regretter na passer na ngati pourquoi bible obiete mutu azo mit atie kipabilité na kata mutu na likambo moko boye azo sumuka ndi apporte pour la lobby c'est-à-dire so na ndo kanza kende za boye na viola mwana wita ndeza boye boye na iba boye ndeza boye na sala boye ndeza boye na paso mutu commerçant mutu so naza na sala boye kipabilité wana ezo fungola satan na ba porte c'est pourquoi zo mona lo ba chrétien belé bazo vana ba mari de nuit na ba komi bloqué pourquoi cause de culpabilité à 5 nzambe pardon mais ayimo kazo zimate ke no mabe na sala kyo nzamba ko limbisa ngati oui parce que ngabe mtango nzamba benga na mai apparaître abimelinga bengi ngai tango na zongi na kimbangu tina komi na ndako na komi ndako na lali na ndako na bite est-ce que nzamba amoni mabe na sala nyoso na pe abimelinga na mai abenga biki aponinga non peut-être tango nzamba kende ko lala l'autre akolota mabe na ndo sala mais nzamba tala kama be ça dit lorsque nzamba bengi mutu a ko effacer nyoso c'est comme on dit bible bete il a effacé l'acte de donnance qui nous condamne bible biso qui en Jésus-Christ il n'y a pas de condamnation ndé na zaboy condamnation à mon côté et c'est pas nangai mabe na sala kinyo surtout nzamba effaçango d'accord répondre vraiment bongo. OK merci beaucoup prophète tozoko ba toujours na yo prophète lelo to beta moi le sola muke ya ba prophète amboka parce que le lot monde prophétie comme tellement makasi na kati mboka na biso koto ba pesi prophétie yebisa biso ndenge ni tokoko yeba vrai prophète na faux prophète eloko wana nde za loba ine bandel omoni abaku bazo balobete je reste dans mon poste omoni ngapi nazaki lokola bango nebe poste na ngate lelo oluki oyo ba prophétie lobi kuna na bande ko se paniquer lelo kuna okutanga kuna boye lobi kuna okutanga boye nazaki na poste na ngate je souffrais je dormais dans les permanences dans l'église même Michel Evangile Maranatha l'église évangile sur le Cameroun na permanence nazo souffrir sérieusement nazo la ngana osambela mais nazo souffrir ndeza ba sambe bene azo sambela luka nzambe tout ce qu'on somme azo souffrir pourquoi il poste na yete je faisais tout que non na sa prophète il faut n'abîmer sa prophétie il faut boy jour un certain jour nzamba bimelingai abi singanini abi mukolo okoye ba poste na yo nde mukolo na kopambola kayo wana kolo ye mukuna zoloba nazaka na lelo na sambe nzambe fungolanga do ya prophétie ba mona prophétie baganga lobi kuna na ke na sali prière lobi kuna sali prière oyo c'est une zo paniquer na bi poste na ngate lobi kuna sali prière à guérison lobi kuna sali prière nzambe sala boye alors je n'ai pas que poste na ngate ta nzambe que jour okoye ba poste na yo jour wana dina ko pambola yo na tuni poste na ngai ezali nini abisinga ke osene zani akse paniquer wana so tuni ba jara bomba tambola na professeur na poche bengie maman oui allô papa boni bien papa na bengi on a problème na ngai ya mbongo zamba lobini zamba bia zo peso mbongo dans 2 jours frère yo tune zamba bia peso mbongo na pesi mbongo na 2 jours alors tant 2 jours wane koki maman zimbongo te
maman a se méfier na ba prophète nyoso to ke baza ba lokuta mutanga nyabe j'ai reçu maman ko basalinga mawana mutema maman a témoigné ma ki atambola kate wana maman na bengai abi papa na yamba ki ndeko na bino moko ondeza boye tinda boye dans 3 jours dans boyozo mon miracle après na mon miracle oh c'est pourquoi les taux de faux prophètes ont augmenté quoi mais et makam et je changé musala nzam oyo soko ozui nzamba tindiote eza terrain glissant mingi bazoko tango pona intérêt ya mabunda bango pona intérêt ya boye mais eza terrain mingi bazana ba prison na ba parquet pe mingi bazana na ba commune na banini ya okuta bango bazawana pourquoi akota ki pona intérêt moko boye siko ebite musala wana eza musala kufa eza wana la police eza wana prison eza wana vraiment nako répondre vraiment bongo. OK donc ce qu'on est to kokoyeba faux prophète ndeni to kokoyeba vrai prophète okoyeba ye un na comportement na ye Bible bete mon serviteur nzambe pesa ba critère abi mon sel nanga oganga te mon serviteur mon sel nangai akuganga te mais osoko moni mon sel na nzambe aza sans maîtrise a mesa ko ganga ko tomboka de indirectement ça faux ata mon sel basali mabe yango ya ndenge nini jamais ako ganga te jamais ko benga mutu la police te jamais dernièrement nazaki na chauffeur nanga na mutuka chauffeur na mutuka frère wana aibino kuma mutuka te oh prophète nebi okumba il faut ça ilanga permis tout ce qu'on sort na longwe na vola na pesi akumba nzoka yebine lokote mbala moko akiko tout na batu ya occasion d'Europe babilo na bango epanzani ameka zonga sima tout un 207 batu babimbi mi wana baye bandi ko bameki ko baye wana bango ngana bikeno nyoso to atuti ngana kofuta boza la calme tout atani nini atade cette zui nini ngana kofuta boza la calme baye wana ti chauffeur alinga kimba kange wana tout ce qu'on sort alors baye pe wana ngina kota da chauffeur menga même na zoto alors la police est wana capitaine ngobite muto aza mosana zambe ngana landa ketango nyoso na ndako na ngai oh lakisa ngai bao batimba kiyo na nzoto na kanga bon kaka sikoyo alaki na ba policier belé ngabikete c'est important kina lakso bo ba check simu na nzoto ukanga bango tika bango limis ngena problème te nzoto pe basiki baki na nzoto ngati nzoto izo kaka el kaza kana na zana onkaka bango mais problème ezande ke ba bo chauffeur to ke nenyo stukuna ngana zufuta nyo stwana pe chauffeur azana possibilité na ufuta nyo c'est un homme de Dieu aza moto azadu mais so mon un homme de Dieu un alingi mbongo soko na mbongo te na bonda ponote a déroté un homme de Dieu azole kana média azule makambo sans pudeur c'est-à-dire ba signe ezali sauf qu'aujourd'hui église ezana égarement bazo zwa ba vrai ba tie ba faux bazo ba faux ba tie ba vrai pona ko ba musana be ko be na kata critère na ye critère ye tamboli na ye et lobel na ye façon na ya ko vivre okoyeba musana na critère wana moni oya za vrai oya za faux parce que ba faux pe bazali ba vrai pe bazali alors vraiment c'est ça maman Judith. Est-ce que le lot la prophète Deniles oui natala kai nalanda ke olanda kai oui tant olanda na télévision mona kande Deniles c'est ça déroté bandakala l'homme de Dieu le prophète Deniles non PC respect wana ene wana ça déroté abandonne nzambe mais aza suna nzambe te aza suna nzambe te. Vous connaissez, il y a des principes où ils ont l'accent wana aza nzambe ou aza nzambe te au moins ndé naza we mama Judith soki na vandi na mantane na yoboi ba chenzi mbafali na ko baka tango soit na baboyi na temi na kei na koyoka ngote c'est-à-dire soit to vandia ba chenzi mafari ya faire ya nini soki na isonge bandeko bolimis bokata baboyo kata ngana temi na kei c'est-à-dire soki na ke mariage wana ba tie biso na place na biso te ba tie musique ya mokili wana na kobima na mariage wana denga na kende ba fête te alors critère ezali mais Rolanda ndeko tanyo na Denile sokoka kete na yo kinze ma faire salinga nzoto malili ozomo na ba critère yango sadi e salon nzoto malili ndenge nini amaji mamuso pesa ko seka mezo pesa vraiment na kanda bana zemba comme ne garement abenga ji wana frère na nyito leke mission ke nonga leke no mission te wa prophète Denile na leke no mission ni et l'émission de Belasini. Oh, il s'en a tant que comme on a tout n'a pas besoin de aucun autre malin dans ma va faire jamais. Alors
il y a de parce que le Saint-Esprit pas tant comme Moussa Nazambe bablo misusu et comme interdit pour nayo. Hein. Donc azaki mupagano nando kota basandumba. Donc azaki mupagano nando mela ba jamba makasi parce que nando mela jamba point na chaki constat que tant na mela jamba na mona batu nyos pas comme mikuse. Mikuse yo. Ngala ko mulaye. C'est-à-dire jamba no komisala ko mulaye moko boye tout le monde na mona papa mamba ko milwa mikuse basu que na loketo. Alors na ko bisa fukama. C'est-à-dire ngana mona mulaye nete ngana mona komi mukuse. Alors na se plaît na jamba point yezo mon c'est comme ça ko ngambe moko boye. Alors bablo konyo soana etika ceux qui montrent la cigarette ne tovai na yowa na ko bisa boma yango so boyi na bimi na kei. C'est ça. Mais ceux qui yo mosel ba critère te. Obi aux autres musique ya mukile ça les autres malili. C'est que ils a poussé na ba démon. Parce que ndeza boy. Ndeza poussé par le Saint-Esprit. Na koki ko eloko moko te ya mabe ko eloko moko te ya mukile ko pesa nge sengote. Non. Oui, ko pesa nge sengote. Oui, ko pesa nge sengote ko sala bolamu. C'est-à-dire sur na longwe awa nazo tambola ba na kuta na bare base na ba transform bazo ke nisoki victoire ni na ko mbona mutu ko fele. C'est-à-dire bolamu ndio sala nga ndezo pesa nge sengo ba fui ya molimo centre. Donc ndenge passer Denis le prophète Denis azana za pousser na bademo. Aza pousser na bademo, aza na nzambete. Non, azalaki. Omoni, il y a la différence au koyeba o yanzambete. Oui, parce que eloko moko na koloba, oyebi Satan nzamba botolo eloko te. Atike na nyonso. Eloko wana ndazo pesa bato. Lelo so omoni peta mona ki azui paipai na kati paipai abimisa fungoli paipai bakuti limbisa pona temba bakuti kaleso na kati ya paipai. Vous voyez les miracles. Si le miracle kaleso na kati paipai ucho, ça c'est la magie. Et ba créateur va se mettre en boko. Oui, ton dimi papa mso za nzambe. C'est-à-dire aujourd'hui makambo comme na sens inverse. Makambo comme na sens inverse. L'évangile les bébé sami. Banan babi c'est évangile ba ene wana. Denis les. Oui, on doit bébé c'est évangile. Ba ene belé bas bébé c'est évangile. Basé belé nako basé baza moi mingi babi c'est évangile. Il y a bébé c'est évangile na katia, c'est-à-dire lelo makambo bébé. Quand les pour nous na pasteur Oso mona peut-être sango ya na studio na yo aiko finga mungani sango. Non te hein. Mais aujourd'hui c'est facile, au monde pasteur aya finga mungani pasteur. A foutre mission $100, $200 et par mois zo foutre ekten c'est dende basinga biso qu'on a $1000 par mois et pour na bando finga bato. Alors ils n'ont pas le Saint-Esprit. Baza nzambe l'église ba nzambe il faut ba yeba yango na misu polele. Qui va passer Denis ça ba wario hein. Heureusement le bikazana ba wario so bazana ba chrétien ninga na douter heureusement le bikazana ba wario. Alors l'évangile les bakoti banzami na kata déraillement. Problème est ça te Christ tango ba dispe be ko bisete tomoni matiti mabe bimi na kata matiti malamo. Aïssa ki boti kanyon stekola il y aura un moment où tokobuka yango. Nga na kopesa conseil na ene na ngai Denis Les. Bongola motema ndeko na ngai. Répands-toi sincèrement. Nzamba lingi. Omoni ba scénario nyonso wana ezokota ba nzambe na kata confusion. C'est ça la ta scénario na ta kende ko bikete wario oui oza wario ndenge lo yomo ko lo bakiango. Mais ko ça scénario na teke en tant que prophète de la nation wapi. Nation yeyo kanzo tonzo musique à faire malili. C'est que nzamba zate. Alors on doit répandre manzela parce que makambo basen bazo sala ezo dérouter bato. J'ai reçu maman en France et l'autre ça qui peut senga vraiment kanda makasi et l'autre maman na isingi peut senga kanda. Maman na lobi nini? Abi na moi nanga soki ya 25 ans na te ya ken église ti na forcer ti moi nanga ndimi okende église. Tant to en église car mukolo wana na ye to en église, ye mutu na forcer ku na église ya makasi na makasi tant to en église. Ba pasteur na église babundi. Vous comprendre? Ba pasteur babundi kaka jour au nouveau converti ya ki wana ba pasteur babundi abisi maman moni batongo. Nga na ko bondi la kali souté. C'est qui a pengui amna ye pengui likolo ba scénario na bango. Alors on doit vraiment se repentir. Il faut qu'on ponaka. Ozakan nini. Ngoko makacheur pas problème. Mais quand qui musa na nzambe na ba aventure et ça bien te. Parce que oya za nzambe azana ba fruit ya molimo santo. Azana ba wariote. Attends ba wariote. Donc kendaki na dernièrement kendaki na chaîne moko boye na garder kombo nango. Ba poser la question sur l'évangile c'est Roger Bak. Na pesa ki message nazo ki pona sataka contre ye. Alors tant on a zongi nazo rouler mutuka na ngai, molimo santo bandi ko lobela ngai. Message on a pesa ki pona ye falo ko ngobisa ye moko no lo bango na
na télévision. Ça veut dire que vous avez un message il y a évangile Roger. Oui. Na 8 ans nazo rouler mutuka na ngai mulimo sonta lobeli ngelo kwana. Nazongi tina komi na ndako. Moi sanga tuninga ke nini ozongi elongi ya elongi boye. Na bi na oti émission mais na s'attaquer contre Roger Bakana lobi message na ye na population. Elle s'inquiétait na sepeliti na 8 téléphone na bengi journaliste wana. Na bino na bengi chaîne wana na bino émission wana bolexango Thérèse mais ça qui en direct na bolexango te. Nga moko pona o na lobi wana na ko voir ye. Obi mais so to l'excité bi boye na problème ezate. Collection émission na te ça dit mutu azana molimo mo centre. Molimo centre akolobela yeke o eza mabe, o eza malamu. Mais so moni mutu azo sala nyos to alingi molimo centre lo baté c'est kazana été aza pousser na ba démon. Wana vraiment na kolwa bongo. OK, merci beaucoup prophète, merci beaucoup mais yo lobi ke nzamba benga oza moto oza intercesseur pona ko sambela mais comment ba bengo prophète? Oui, na kokoloba. Vous connaissez ça quoi la policier, soda, FARDC, na ba moura, ça dit c'est ça ba ngounis ba soda. Mais chacun a un rôle naie. Vous comprendre, ça dit wa FARDC, oyo moura, mais chacun a un rôle naie. Au moins par exemple général, il y a ba moura. Aza général, mais aza garde présidentiel. Vous comprendre, ça dit ngai naza prophète mais poste na ngai eza intercesseur. Naza prophète mais poste na ngai c'est-à-dire musala na ngai eza intercesseur. Musala na ngai eza ko interceder pour na batu, ko interceder pour na mboka. Nazwela déjà message, nazwela message pour na ye quand même à reconnaître yango bien ka na misata e maki na esika kota ka na prison. Ça veut dire yo na bisaka avant kende aduta andimi ya kondima hypocrisie mais acha ko na pratique. Akotaka kuna nazwaka message pona nazwaka message pona voici l'homme c'est-à-dire nazwaka message pona Sonika Futa na komisa nyos tuwana ce qui me doit reconnaître mais c'est-à-dire lorsque on soit intercessé pona bat intercesseur za muto miso ya kofungama exemple bamba so miso ofungama te obonda pona ndoki ke ba do fungama ye na kenda na koma na église moko boye mama moko andiko na ko mengo ko pefa andiko ba ngai nzambe na lobi si un certain prophète moi qui wana mama badon et funga mayo ngai na Kevin na litue frère prophète l'homme de Dieu moni mama oyo ezan badonté mama oyo eza ndoki eza démoni balobi eza esprit piton habité non ce sont les dons Dieu parle mais qu'ils en embêté pour mono qu'ils en embêté ça n'a pas mis l'esprit tant on est kaka mama ona Zambe akangola yo mama gangi na okende te no kente yo nzambo kende soutende no kende pour srange le côté. Alors on doit être un moment oyo intercesseur aza muto miso fungama ye mingi na l'église bazo négliger intercesseur tout ce qu'on somme intercesseur mutu ngo akonda mutu moko azanga eloko non intercesseur Dieu m'a dit tu es intercesseur ton travail c'est seulement d'intercéder pour les gens nga musa nanga na terre na wezete nini musala ngeza ko interceder pona bato ko fuka pona bato mutu akoki o jeter ngana o générer mutu ko bonda tenga na ko bonda pona mon travail c'est ça être intercesseur. Oui na sala kayango ba guérison moko landa ki très bien ozang nazo okolanda prena kola ekoleka sous peut-être yo moko moni mutu et redivision kaka basali montant to silisi émission basaka ba montage tout ce qu'on sort nyo surtout mais soka émission en onction mutu na redivision mutu a témoigner ya biki mutu e krakaka ye mutu abiki na redivision mai we banda ko leka na ndako tonda ki plein alandi redivision na sambeli ponete mais redivision mutu amoni miracle na redivision mutu ma atambola kati atamboli mais émission wale les gars qui pas ba frère o basaka ba montage tout ce qu'on sort mais ezaki na nguya na kati ça dit zamba zo ça parce que tant zamba benga mutu apesa mutu vision pa pesa ka provision. Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP,
sécurité assurée, tout au bon point. Très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact, Merci Seigneur. Merci. Talabo keseni ezali entre fête au Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki ke bokeseni ezali ya solo, fête ya yo ko sala bokona te. Ya yo ya kanangwa. Merci. olandaka mpe évangile ya Roger Baka. Oui, nalandaka évangile Roger Baka. oyokaki message na ye apesaki mpo na bana poto so baza na poto bamibongisa par rapport ya ndenge makambo eza kokoma babongisa epai na bango sino te kozala mabe ezalaki le 14 tomoni message mosusu eye le 21 mars ntango ozoyoka babiloko ya ndenge en tant que yo mpe mosala nzambe molimo ya nzambe esololaka na yo otrouvant comment? C'est que ezosalanga mpasi mingi mpona ene Roger Baka tosolaka na ye très bien nakenda déjà ko epane biseke mbala je dirais mbala moko tovoir nando voir mbala moko epane kuna sana na bandali kuna nando voir mbala moko toswa na téléphone tina longwe na ki voir na téléphone na ki voir na ndako tosolaka bien mais au moins concernant ye non pas ça conseil boy na pas ça conseil parce que nous les hommes de Dieu. Ok. C'est ça prophétie. Ok. Prophétie ka prophétie wana nza malobelenga se yango te ngeza na accomplissement te. Koyoka prophétie a prophétie ki wana nzamba molimo centre a confirmer la kinga a confirmer ki yango te. Na bondela ki pona bato be bengenga na téléphone bato poto mingi ba bengenga balanda ka balanda ma bachima bengenga papa lobi nini toko to mi bongsa to ya olobi nini na bino na sambe eza malobeli le côté siri yango na tsima ke bova na bisika na bino eza juste muto alobaki nzamba lobité parce que nzamba lobanga lobela pengai nefs bango alors nzamba lobité et puis salama kité et salama kité daki juste sauf que il faut comprendre mingi à comprendre ka mingi façon za mazolopa nzamba ko biso message moko boye so comprendre ngo bien te dévoter yo nzamba ko biso par exemple kende za bo il faut na date tel mutu tel aya na azongala aya na église mais peut-être exacte que koya physiquement yeboye mais nzoka apesa bomo ina ye et pas ya Yesu Kristo so yo bimi opesi message na date tel okomona mutu tel koya na église sauter c'est-à-dire façon à comprendre ka message avant na média pambate aujourd'hui batebeli bazo se méfier na prophétie ya ming ba congolais pourquoi ba congolais profit bazo pesa ming beaucoup des hommes de Dieu sinon ba enende bazo se mettre trouble na évangile génération ya sikoto yeto se mettre trouble muke mais ba ene bazo kota ko se calomnier na kati olanda na landa ki mission ni moko asalaki l'évangile Roger Baka asalaki na journaliste moko azolo bakete nazo dénoncer na église Philadelphie ba pédé baza mingi nazo dénoncer yango pe na dénoncer lisusu pasteur Atom Sena Roland Dalo pasteur Thomas Sanga ma mingi ngani mona sambi la pone pa matembe la pengwa ce genre de choses et sous l'église na kata déraillement c'est-à-dire ceux qui peuvent Tom mais c'est pas à muto maîtrise te alinga yepa ya neko finga pe Roger Baka na tourna nga boye makambo ezobepa il faut baye baktori bakosela c'est que Dieu les écritures écriture lobinine oyoki ndeko na likambo kende ko voir ye ndeti yo sali comme ça o sala ke mission contre ye mais o lobi ba longola ngo il faut kutani face à face ngana sala mission contre na sala ke mission contre na sala ke mission na lobaki mission nzambe na yebisa ke vérité nyo surtout na chaîne ya la voix céleste ya Alvin Beya na sala ke Alvin Beya zola na ngaza témoin na sala ke mission na lobi nyo surtout sérieux na vision na zoaki parce que ça terrible na lobaki nyo surtout oui na lobaki nyo surtout pona ye nyo surtout ne talango très bien tant nazo rouler mutuka na ngai nzamba lobeli ngai molimo santo lobeli ngai
na bengi na téléphone journaliste wana bi ndeko nanga ilongola émission abi non biso koto eza na ba loi ba règle ezali toko longola émission te pa biso sali musana biso tozo changolo bi na bo chate bo longola émission ko perdre bébé na bino problème ezate l'argent c'est rien zambi na pesa ka l'argent tout c'est rien bo longola émission j'ai accepté de perdre l'argent que j'avais donné là-bas pour na longola émission pour na jouer le Saint-Esprit m'a parlé mais est-ce que tant bango basala maloba kamboala bazala molimo santa lobela ba que te tiko finga mutu tel boy non. Alors, il faut tozonga na droiture. Tozonga. Chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, chaque pasteur, a commis toujours que tena que nous finga moutel, nous finga moutel. Par exemple, babanjango ba évangile Roger Baka. Évangile zo que nous zo kota na trouble. Trouble. Vraiment na ko répondre bongo. OK, merci beaucoup prophète Toromo Kita Suka. Il y a émission na biso ya mokolo alelo avant l'article au micro. Prophète Makambambo Kapé talibino toka ki 5 a otikolo ba likambo ya président Mokonzi tata Mokonzi ekolo par rapport ya ko violer constitution par rapport ya koto sapé maponami ko zala le 23 attaque bino pe batamili mo parce que bino pe ekolo a solo la kana bino comment trouver message wana. Oui, son excellence monsieur le président Sekedi na mona yé na pouvoir avant comme na pouvoir. Na monaka avant comme na pouvoir c'est-à-dire na monaka na moni na batana na monaka na kwa na pays mo Afrique soki Bénin comme ça ba sanga ke tala moko na bino ye wana ba che pancarte ya elongi ya fachi ton na lamuki ne bisa ki bandeko ba telemeli ngai ba boyi oh non c'est faux ye ayebanité tout ce qu'on sort par commis président c'est-à-dire a comme président za menote oza comme président malgré tout nzela côté laki c'est-à-dire soki abebisi ako rendre compte et pas ya nzambe ye moko osoka eza ko anga na nzamba komisinga prophète tu que léon na komi prophète nzamba tombolinga tous consort na bebi na côté de la basi nzela boy na ko rendre compte pas ya nzambe yemoko yependa zana so bebi si makamba pouvoir à rendre compte pas ya nzambe yemoko parce nga na monaka vision moko pona yepona nano avant que ta présidente na monaka yango alors à ko rendre compte et pas na nzambe et tala Congolais zo souffrir makasi hein on l'a souffert. Tout le monde a banzelo otambola papa pesanga 500 francs. Au moins ni maman ingambe. Au moins ni papa la ta veste mazo 500 francs. Congolais souffrent beaucoup. Peuple congolais souffre. Bande ko batika ba scénario ba politicien. Na yamba ministre moko boyamba ngepa na ina réservé comme na yi. Ministre affaires étrangères à Longwa déjà na réservé comme na ya comme score député. Ministre de Sangani que papa je n'arrive pas à comprendre je suis en train de voir comme étant fou là-bas tout la nangana sibezo la mimma na nyonga moté ozana nyonga moto moza nyongo ya bato ozo maltraité oui nebisa ke pa na ye na bino oh mais prophète l'homme de Dieu mais je n'ai nyonga moté je vois bato belé balanga sibezo le simananga il prophète prie pour moi vraiment je veux plus le revoir mais je n'ai pas net ozana nyonga moto nyongo zana nkutida moto te mais ya bato vous êtes en train de trahir le Congo. Et vous, les hommes de Dieu, vous serez condamnés sévèrement. Nalanda ki pa maloba ya pasteur d'Inglise. Alobini, ho ba pezaka biso mbongo 250 000 pa ya Kabila toko ta prier 3 jours na martyr. Pour to bona pona Congo et na kata mbongo wana to papa ki ngo to pesi muku na 40 yo bengisa ba tarenesi ba tout espace wana et ba tout espace mo ba chrétien et to pesi boye biso se rendre compte ozunguna ça c'est l'escroquerie pire et simple. Bozolia muto ki ba congolais. Peut-être ce boko ta prier 3 jours wana pona Congo mbelenza mbasali grâce minimum papila. Alors mabe zoko mamingi likolo ya baene bazo bis évangile basambela kanano bien basambela kanano te basana vie de prière te nakuta na moko na bango to s'enfronta kanaye na masolo moi je ne vois pas l'importance de prier ou de jeûner na jeûner ba jeûner à 100 jours 150 jours na bangomba et aujourd'hui je peux dormir sans prier il n'y a pas vraiment problème ça dit basana molimo sans te souter bazoli a tué 20 muscador pembe na ye oh non c'est pas un péché c'est juste les 20 mais vers muscador et langue saka c'est comme moi tango langue na muscador aleki abanjo lobake non aloko ba beti ndenge to alinki poussé par muscador et non par le Saint-Esprit. Alors il faut bazonga na nzela pona Congo ezobepa. Aujourd'hui bazo détruire Congo. Aujourd'hui parmi les gens qui détruisent Congo ce sont les hommes de Dieu. Oui, il faut dire la vérité. Non. Il faut que la vérité. Mokonza mboka tango aye na monaka fukami devant ba pasteur babonde pona ye. Mais aujourd'hui est-ce que ko fukama sui liboso na bango? Ni makambo basali. Makambo ebebi makasi.
oh le temps nazwa na mutuka na ngai bakainga na roulage na se prendre na pasteur nazo ke émission badinda minga ka wana omani mo jidozo seka badinda minga ka wana bien na se prendre na pasteur na ke émission badinda minga ka wana ti na pesi moment quelque chose c'est-à-dire avant les actions le bi pasteur nazo pasteur batike le leki par respect mais banal basisi ba respect ba pasteur ce sont les aînés bango wana bazana nzambe te babonde la kate bazola na banda pongi jusqu'à mais nous c'est que nous venons. Si je te dis qu'il y a une salle dessus, le Saint-Esprit est témoin. Si on a salle des jours, on allait dans la chambre nangaï. Des jours, on allait dans la chambre nangaï de 6h, de 23h, 6h. Non, jour wana. Des jours, on a la culpabilité dans ça, des jours. Je dors dans les salons. On allait dans le salon, alarme nangaï déjà sur place. J'aurais coquille n'abimi na qui au bon de l'Ibanda. Moi, c'est un réclamant, on a notamment comment depuis ça quand na salon, on dit que so boy, c'est-à-dire chaque jour je cherche Dieu pour avoir des révélations, des vraies révélations. Mais tu auras des vraies révélations, mon toi la kapongi, amelaka muskado, aye à contredire yango. Alors l'évangile est obéba. Ce sont les aînés bazou cet évangile. OK, merci beaucoup. Vraiment. Moi mot de la fin par rapport il y a les nez OK. Après to kota na prière pour la bataille. Oui, na kopé ça conseil ming na bassin na nzamba c'est dérouter nzela. Oh beaucoup na bakabal juif, na bakisi. On a ba faux prophète. Oh komi, oza ni église, ni père spirituel. Oyeka koleki na chaîne moko boye. Alors wanyo loba, tout ce qu'on sait sengelo loba. Alors pe ba bengi yo aux yeux les mutumbongo estroquer mutumbongo. Nzamba ko beta bino. L'évangile c'est le terrain glissant. C'est-à-dire nzamba ko beto lelote, so le gordo lelo. Ba bambumbi le lote et robimo lopi. C'est-à-dire lobby frère, nescoqueros au sala. Frère, vous serez jugés sévèrement. Au comprend te vu ne kota maliso botout. Penga mena laquelle mabe. Soko se repentir te. Dans 3 ans, dans 5 ans, les pasteurs, prophètes, retraités, plus que comme des poubelles. Likolo na bino, likolo ya kolia, likolo le boum, likolo roule jeep amonen oskoke mbok, nga zo rouler na mutuka. Jeep voiture na ngeza ese. Mais est-ce qu'on eskoke mbok wanani? Yoki mutuna leki na reso bek eskoke mbok pendant ma voiture. Non. Tamba na droiture, zamba kosunga yo. Zamba longolo na sia matio likolo mais soke na mabe. Vraiment, il y a eu makala mot na mutu. OK, merci beaucoup Bandego Bozola na la nouvelle tendance télévision. To komi vraiment na suka émission na biso mais to kiko ko kabona boité parce que azamo sambeli, azamo sali ya nzambe nzamba benga pona yango. Na kotika ye moi quelques minutes elongo na bino boyo kaye pe to sambela elongo biso nyonso nde to kokuta na bino. Azamo sambeli monene oyo il faut assembler pona mboka, il faut assembler aussi pona bino bato bozala ba mituna azawana numéro ne pe kozala affiché wana obengi otuni yo ba question biso tozaka wana pona ko accompagner ba question na bino ki ba prophète bazo ko to tuki bino manda botan elongo la prophète bo mekempe ko solo na ndeto kuta na bino na sima ya losambo au prophète. C'est beaucoup ba ndeko nyonso tout o bolanda kibiso mais ne komi moment ne ba ko sambela pona yo ka situation na yo zanango. Nebisaki na loba message ko bango la fois passée apôtre Paul a zebisa Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mutu mokote a méprisé jeunesse na yo. Yango par là nzambo to sela azana bomoy je suis jeune en âge. Comme nzamba sala keza minene. Tant on akendaka je me souviens maloba ya mokonzi ya limité tant on akendaka ko kobala et sans que métier est encore jeune. Ça dit nzamba talaka jeunité qui jeunesse nzamba talaka oyo intimité mosenaye azosala. Par là j'aimerais prier pour toi yo mutosa na situation nyosoto. Nako bandotanga te parce que leke ba ka leke bele. Yango no sambela pona yo nzambo no sela wa benga ngai oya choisir nga longola ki faisait na ki colonel na lichette na kotambola na ma omela jamba chaque jour. Nzambe wana zo fiste yo. Nzamba longola ngola la libanda. Dieu là va se manifester na kata vie na yo. Suffit de croire parce que ba témoigner na ba redivision kaka pa ba témoigner na bonda ki pona yete ma croire kaka na grâce à mon Seigneur mon appel à mon miracle directement. Alors yo pendengo croire na grâce oyo nzamba tena kati ngai et nzamba akoba ko se manifester. Parmi les faux il y a aussi de vrais. Les vrais Dieu donne les visions, il donne la provision. Yango ninga nzamba la pona yo simba mai na yo bisikezali yo posana will fungola wina yo simba yango. Pe yo mutozana will tozana maite zwali boko ne à droite tchana mutu no sala prier pona yo. Nzambo o ya benganga na kata évangile o apona ngai o a établiranga ntaki mosali na Nzambe. Nzambe wana zo se manifeste na kata vina yo. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Yo muto sim mai. Mayo sim eko makis.
ya maladi ozobela. Ma osim ekoma kisi ya maladi ozobela. Ndenge yo moto osim mai, ma osim ekoma kisi ya maladi ozobela. Au nom de Jésus. Na mai wana ekomi mai d'onction. Au nom puissant de Jésus. Na ndeko komela. Que ce soit bande kobela. Que ce soit situation qui grave. Que ce soit qui na problème grave na musla. Que ce soit mikanda. Ndengo zomela yango. Ndengi zamba kota na kata vina yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Onction na zam eza na kata vina yo. Pe yo mut osimbi will. Will one na chanzango will. Longo will sempe comme will d'onction. Onction na zam elata will one. Et utilisation nyoso ko utiliser. Au mona miracle na zam. La Bible me dit au livre d'Ésaïe 59 verset 1, la main de l'autre n'est pas courte pour sauver. Le beau qu'on a est la katavina et tangola yo et visiter yo makamza qui difficile contre yo n'a déclaré vina yo fungwama au nom puissant de Jésus-Christ. Au mon miracle na Zambie makama malam et za partage na yo na sambeli bongo pona yo mutu nyoso tu bisiko zwami Zambalo a visiter yo e ba ko fungola vino e ba ko se manifester bisiko kangamake na kombo na Yesu Kristo nguye Nzambe et za partage na yo bisiko ça pour mon miracle na Nzambe au nom de Jésus-Christ. Tana yawe tokumisa yawe biso banso o ete bolingo na ye jangi ndelo kasi na biso Smart Music. Upena moyo babanza ya tunaimbila muzika yawe upena moyo babanza ya tunaimbila muzika yawe upena moyo babanza ya tunaimbila muzika yawe oh tunaimbila tunaimbila mutanguzazo